centrale. Rien n'empêche. Parce qu'on a sauté Basile Koloba à Otolandi. Ça prouve vraiment que ceux qui m'ont lancé, mais comme en tête, il y a comme au central, il y aura des bonnes choses. Il y aura moins de bonnes choses. C'est une chose à encourager, vraiment, tout ça pour. Par rapport à exposer Otolandi au président Sali, en tout cas, vraiment, tout ça pour. Je crois que ceux qui ont comme en tête, il y a comme au central, ils ont aussi autant pour la malade. Merci. Merci beaucoup. Yenge muta papa tukumweni unu akati kifuli di bantu ninga boyina kunkango wakulu Kongo Central muni amedi nkumunu yimkaka betu mu province di Kongo Central amedi kakuma gouverneur. Oh, c'est très bien. Boto mwene nkango kutakene wana nkango wa Lukaya, district de Lukaya. Ni basei diovo, la souveraineté nationale appartient au peuple. Nous aussi, en tant qu'acteurs politiques, nous devons éveiller la population. C'est pourquoi nous avons réuni la population de Lukaya afin qu'ils sachent qu'en date du 6 mai 2022, il y aura élection de gouverneur et vice-gouverneur dans notre province du Congo central. Nous, étant que le peuple souverain, nous appelons aux députés provinciaux de voter utile pour mon ancêtre, pour le bien-être du peuple. Donc, toi la fava, qui niveau Nkamu, Walukaya, toi soma de vos, Beto, ma gouverneur Bobo, Beto de ma sola, qui niveau, Passalu Tolueto. Et nous, juillet 2021, pétition de Sala, Beto, ma Congo, Yassa Renir, ça y est, 5741 000 fois, qui niveau, gouverneur et conseiller, Kakaraka, pour moi, et dire tout coup d'agréé, nous sommes pas députés, comme Tadi, Banasola Kaka, pour moi, Kadi, Baoube n'a pas représenté le peuple. C'est nous le peuple qui votons d'une façon indirecte par nos représentants, les députés provinciaux qui doivent voter rien que pour moi, Siko papa, tomonaka na élection na biso ya gouverneur, tomonaka bato bavotelaka ba député provincial. Yalaka ba peuple te mutu bavotaka ba député, bavotaka gouverneur. Alors bandeko na longoli yango bandeko, chers amis, Bakongo est tombé, ezako tombé na maboko ya nde mwanda tsemi. Selon ba estimation, Luozi est tombé na 100% ne mwanda tsemi. Mwanda, Boma, Tchela, Matadi, partout. Na estimation, mwanda tsemi azala c'est à 80% te. Jamais estimation est pesé 60, 70, non. Ils ont pesé à 85, 95, 100%. 85, 95, 100%. Alors, Bakongo Botelema. Mutumoko aza populaire neti ne mwanda tsemi na Bakongo azate. Mutumoko aza populaire neti ne mwanda tsemi na Bakongo azate. Toutefois, si on ne mwanda tsemi aleki na l'élection ya ba gouverneur, ce qui a zuité, c'est que ça tricage. Ce qui ne mwanda tsemi a zuité, c'est que ça tricage parce que mutoko ko polisaye azate. Yangwana bandeko botelema et loko moko koleka kuna na kati ya assemblée parce que ba député ba mutu a décidé pona mutu oyo akoleka pardon gouverneur. Alors na kati kuna ba groupe yali ba groupe wana basi bazwi mbongo. Groupe ya Kamere ezakuna. Batune bazakuna. Mais batune banani, batune ba Congo. Bahati, batune bazakuna. Batune nani ba Congo. PPRD, batune bazakuna. Batune nani ba Congo. Lamuka, batune bazakuna. Batune ba Congo. IDPS,
bato na ye pe baza kuna mais bato na ye banani bakongo. Donc soki ne Mwanda Tsemi aleki te, donc nous sommes trahis par les bakongo. Tout ça clair, tout ça clair. Soki ne Mwanda Tsemi aleki te, tout ça trahi na bakongo na bato mosusu te. Parce que jamais l'assemblée provinciale, provinciale ya bakongo, moluba azala kuna, to mungala azala kuna, to muswahili te. Po bato nazolo ba po bato soit comprendre. Donc l'assemblée wana bato baza kuna bakongo na bakongo, mutu so azate. Alors na information nous en ayamo, bazwa ki déjà mbongo pour ba contrer ne Mwanda Tsemi. Alors pour ba contrer ne Mwanda Tsemi, basali nini? Bazui 23 candidats oyo bazana besoin ko ba gouverneur. Balobi soki tozui 23 candidats oyo bavoi bako diviser ngo ndenge basalaka na tango ati Etienne Tshisekedi ndenge batuaki ma candidat ebele balobaki opposition eza divisé ndenge balingi kosala pa na biso. Mais pas na biso na bakongo, même botie 100 candidats ne Mwanda Tsemi akobattre bango nyonso. Soki balobi abimisa mutu moko, mutu wana kozalaka ne Mwanda Tsemi. Parce que mutu moko aza na popularité neti ne Mwanda Tsemi na bakongo azate. Yo mukongo telema. Longola makambo ya l'église de côté. Loba naza mukongo. Lukwa naza mukongo toponi ne Mwanda Tsemi. Na mukuse. Lukwa naza mukongo naponi ne Mwanda Tsemi. C'est la seule personne au côté le malo bana mutu non. Et en plus na tourage ne Mwanda Tsemi ba makesa ba ali. Ba makesa oyo basala musala volontairement. Cela veut dire que bako bongisa pe bakongo ndenge États-Unis ba bongisa ngo pe na ba volontaire. Ba o ba yebi histoire ba yebi. Donc na minute oyo na ko tshela bino ba kombo oyo au lieu de 23 ba éliminer moko ba tshela 22. Na kati ya 22 on a Matiezolo Pazali. Mais ça m'a mingi. Parce que Matiezolo a yebi déjà que face ya ne Mwanda Tsemi yé à cause de la 2%. Vous avez sa candidature pourquoi? Oye bien que Mwanda Tsemi est populaire et que yoko le kate. Mais vous avez sa candidature pourquoi? Aucune dokité bandeko. T'es boye psaka soki zaki dokité. Ya tezolo. Vous avez sa candidature que yo ose la gouverneur. Nani ko voter yo? Oya ko voter nani? Nyonso wana pona ko barrer route et pas ya Mwanda Tsemi. Mais boye baki oya mbaloyo. Soki nde Mwanda Tsemi alikite. Trouble yo bima kuna. Parce que tous demandé na batu nyonso o baza mukongo. Mukongo tout les 6 devant bureau ya Assemblée nationale. Mukongo nyonso. Slogan na bino ezali biso to voter ne Mwanda Tsemi. Point. Alors siko ba luka yango, ba luka ba changer yango po ba ya mama kofi. Chaque fois mbongo wa bakongo ekeli na Kinshasa. Province ya bakongo etikala na rien. Mbongo ya baport, mbongo ya bamakambo, mbongo ya nyonso ekeli na bakongo. Bazui na ba société, bati ba soyena ba luba ba PDG. Mukongo te. Alors, tant ba yebi ke ne Mwanda Tsemi azana conscience professionnelle. Parce que na mboka wana balingi te muto a travaillaka. Balingi muto yo azapo a nuire peuple. Lukola ne Mwanda Tsemi, c'est le seul politicien na mboka na biso oyo azwa mbongo ya corruption te, oyo alia mbongo ya Kabila te, oyo alia mbongo ya Mobutu te, oyo alia mbongo ya Laurent Désiré Kabila te. Les seuls, je dis bien les seuls. Alors hier alia ko travailler honnêtement. Mais mboka balingi ba travailler honnêtement te. Balingi ba travailler malhonnêtement, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible.
Alors, bandeko, Natila Bino, nous avons 6 minutes. To revoir grand maître Né Mwanda Tsemi. Bongo to. Bota la liste. Avant bota la liste, bota non Né Mwanda Tsemi. J'ai dit ceci à Bois-Bouvier. Lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique, toutes les frontières, il s'agit donc de faire le tour de nos frontières depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique. Et j'ai dit ceci à Bois-Bouvier, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit là c'est le Congo d'Angola, et ici c'est le Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, un peuple, il paraît que vous êtes tous des chrétiens, des croyants, un peuple créé par Dieu pour vivre dans l'unité, on met une frontière qui la sépare. J'ai dit à Bois-Bouvier, déplaçons-nous et allons à Kahemba, le dossier Kahemba. Là-bas, vous verrez qu'on va vous parler des Tchokwe d'Angola et des Tchokwe de la RDC. Mais qui divise les Tchokwe à une frontière coloniale? J'ai dit déplaçons-nous, M. Bois-Bouvier, et arrivons à Dilolo. À Dilolo, on va vous parler des Lunda d'Angola et des Lunda de la RDC. Nous nous sommes déplacés et nous sommes arrivés dans la région de Grand Lac. J'ai dit là-bas, vous allez trouver des Nilodiques au Rwanda, au Burundi, nos frères Bantous, les Bantous, comment on les appelle au Rwanda, les Bantous du Rwanda, nos frères Hutus, qui sont de part et d'autre de la frontière coloniale. J'ai dit à Bois-Bouvier que le grand chef coutumier Nandé ne s'embarrasse pas des frontières coloniales parce que souvent il va du côté de l'Ouganda pour trancher la palabre africaine qui concerne sa communauté. J'ai continué le long de la frontière et je suis arrivé, je lui ai parlé. Ici, vous avez des Ngwandi de Yakoma et des Ngwandi de Centrafrique. Mais qui les a séparés? J'ai dit la frontière coloniale. Je suis arrivé dans Bandaka, j'ai dit, il y a des Mongos du côté de la RDC, des Mongos du côté du Congo-Brazzaville. Mais qui a séparé cette même? J'ai dit, eh bien, c'est une frontière coloniale. Nous sommes arrivés à Kinshasa, j'ai dit, les Batékés sont d'origine Congo. Il y a des Batékés à Kinshasa et des Batékés au Congo-Brazzaville. Il y a des Manianga au territoire Manianga et des Manianga du côté du Congo-Brazzaville. Il y a des Bayomé du côté de la RDC et des Bayomé du côté du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président, honorable député, quand la frontière coloniale était passée dans le Manianga, il est arrivé dans un village appelé Kindamba, et cette frontière a traversé un cimetière. De telle manière que la frontière est passée au milieu, la tête du chef coutumier de ce pays était placée du côté du Congo-Brazzaville. Merci Bandeko Nangai. Bandeko, merci Bomoni, les grands maîtres Né Mwanda Tsemi. Na localiste wana, on a tela bino, botala, batu oyo, ba lobby, ba mope bazala, ba gouverneur, on va contrer Né Mwanda Tsemi, na mitema na bango ya mabe ya Kindoki. Voilà. Bon,
tokozonga na oyo tolukana no liste tolukana no liste ya bato oyo o batie ba nini. Alors chers amis, frères et sœurs Bakongo, soki yo ozwi band vidéo oyo soko za Congo o partager yango te wana kindoki pe kindoki na yo eza mabe ekino musika. Même yo za muta kimbangiste, c'est vrai que vous avez des conflits entre Burkina Congo na kimbangiste, mais yo ko tala yango te, tala province na biso. Yo tala ke nga naza Congo neti ne mwanda tsemi neti pe nga za vrai Mukongo. Ce n'est pas que tata za moluba maman Mukongo, non, 100%. Et puis naza un vrai Mukongo, babeli vrai Mukongo. Ça je vous l'ai dit et je suis fier de l'être. Faut que tu la tête au Mukongo. Banda 66 président aza Mukongo te, premier ministre aza Mukongo te, mboke kiwa. Boye bisanga mboke kiwa. Pour la relaxer bango ke na RDC à part Mukongo muto mayeni musu azate. Parce que ba gestionnaire ezabiso. Mukongo ya zoba alakate. Et je le dis à haute voix. Tout le canal bande kunanga voilà yango. Bolanda bande kuna komo. Publication de la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Province Congo centrale. Nombre de candidats 22. 1. Action alternative pour le bien-être et le changement. Mbadou Panzou Crispin, candidat gouverneur. Mambwini Kivuila Joseph, candidat vice-gouverneur. 2. Indépendant. Mbandou Ndungindi Guy, candidat gouverneur. Kwanga Maswangi Bilolo, Grâce, candidat vice-gouverneur. 3. Indépendant. Dimelo Dilukombo Antoine, candidat gouverneur. Lubela Tamba Made, candidat vice-gouverneur. 4. Indépendant. Diomi Ndongala Eugène, candidat gouverneur. Makakidi Banza Raphaël, candidat vice-gouverneur. 5. Indépendant. Konde Yi Lukanga Jean Bosco, candidat gouverneur. Wasolwa Vanza Pascaline, candidate vice-gouverneur. 6. Indépendant. Kiakokwa Lucimadio Thomas, candidat gouverneur. Mavungu Siku Joachim, candidat vice-gouverneur. 7. Indépendant. Kisolokele Tusimbana Christophe, candidat gouverneur. Umba Zouzi Armel, candidat vice-gouverneur. 8. Indépendant. Lelo Zazi Roli, candidat gouverneur. Mwambini Wan Alain, candidat vice-gouverneur. 9. Indépendant. Lendo Fuma Pati Joseph, candidat gouverneur. Ngoma Binda Pambo, candidat vice-gouverneur. 10. Indépendant. Luemba Makoso Justin, candidat gouverneur. Yobila Bazeza Thomas, candidat vice-gouverneur. 11. Indépendant. Lukoki Simba Michael, candidat gouverneur. Kouti Dikese Arli, candidat vice-gouverneur. 12. Indépendant. Lutandila Zuzi Belinda,
candidate gouverneur. Matundu Mbambi Annie, candidate vice-gouverneur. 13. Indépendants. Lutelo Nudi Muller Oscar, candidat gouverneur. Simba Mavanga Maurice, candidat vice-gouverneur. 14. Indépendants. Makela Tutonda Yves Hussin, candidat gouverneur. Kwanga Keko Ariane, candidate vice-gouverneur. 15. Indépendant. Malamba Kifungo Chantal, candidat gouverneur. Mangungulu Bambi Dadi, candidat vice-gouverneur. 16. Indépendant. Montezolo Diatezwa Papi, candidat gouverneur. Matumpa Bouka Marcel, candidat vice-gouverneur. 17. Indépendant. Mavwemba Luzitusu Kinkela Michael Mais, candidat gouverneur. Ngoma Mundele Eric Junior, candidat vice-gouverneur. 18. Indépendant. Mwaka Roger, candidat gouverneur. Kabangu Salambi Pierre, candidat vice-gouverneur. 19. Indépendant. Né Mwandansemi, candidat gouverneur. Chama Mwana Bakisi Dieu, candidat vice-gouverneur. 20. Indépendant. Gabala Massamba de Gaba, candidat gouverneur. Landu Tata Joseph Moussantou, candidat vice-gouverneur. 21. Indépendant. Goudianza Bayokisa Kisula Nefertiti, candidate gouverneur. Panzu Tata Mangovo Guilin, candidat vice-gouverneur. 22. Indépendant. Kunzi Bikawa Deogracias, candidat gouverneur. Nekwa Makwala Alphonse, candidat vice-gouverneur. Bandeko, Nabanzi Bolandi attentivement Madame Ninga Pesbino liste, il y a 22 candidats. C'est la province la plus petite de la RDC et même ici 22 candidats. La province Moussoussou, on a 4 candidats, 3, 4, 7, moins de 10. Mais le coup la bas Congo, richesse Zakuna, c'est bien que Toza n'a pas poste, n'a pas gouvernement, n'a pas côté. Mais bah remarquez que kuna peuple aliaka bien. Et puis richesse Zakuna peut osakanate. Alors, les Camerounais ne Zakuna bande konangai. Ba infiltré rwandais, bazana katikuna, bazui ba kombo ya ba Congo. Balingi bangonde ba mutuna bango aleka gouverneur. Soki bayoki soni. Bakombisa gouverneur ya vrai mu Congo, mais ne mwandasemite oyo ako travailler pour na bango. Bande kuna ba Congo. Congo central est la richesse à Osakanate. Peut-être que vous avez histoire. Congo central est la richesse moko ya Osakanate. Pour le moment, Kende na lufu ki Congo no ba wakunate. Swahili na chiluba. Kende na lufu. Ba société nyonso ba PDG mu Swahili na muluba. E batuwana nyonso o bazo yiba kuna. Bangonde basali tozala na 22
candidats. Parce que dans 22 candidats, et comme ça, il y a mandat comme ça, bango va continuer ma kamuna bango. Ba mosusu bazana ba bilanga kuna ya badiamba, ya biloko ebele. On a kotanga kombote parce que ba mosusu vous n'êtes pas informé. Maman on a lekisi sokoza mu Congo, ozana besoin na yango. Ozana WhatsApp otindi pananga. Na kotindi la yango parce que na kutana na bato ebele amoni loko yo bien. Mais elle est qui la vidéo, à la table de la vidéo, les réunions sauté, on a besoin par exemple de Osenga Yango. N'est-ce pas leak. Ce qu'on a besoin d'ango, n'a pas de yango. Numéro n'a besoin d'ango, WhatsApp ezali. Otindi na tindi le yango liste yango. Nga kombo na yebi kuna na yebi ka ba kombo misatu. Ne mwanda tsemi ki solokele Matiezolo. Côté qui solokele baniga tozala nanu naza contre mutute ngatanga na kimagiste te kamo mayelo naza na match physique natanga na kimagiste na solo na papa ngenda boy nga mais elongo to remarka ya malamu te na kimagiste bandakala kimagiste azoka toujours par ya ba dictateur toujours par ya bato bazoko nyoko na ba Congo o bazoko faire souffrir biso. Alors, ceux qui ne sont pas les on travaille pour nous occuper. On travaille pour nous occuper. Bandeko, tous la unis. Vraiment, tous la unis. Dieu a créé un biso pour tous la unis. Talabaluba. Chilombo. Azana formation mon côté, azana niveau mon côté. Bango nyo sur la simanae. Même bazo monake. Il est incapable de gérer notre pays. Mais pourquoi Bissonio Stoko Sangana tête aux Alasmane Monate? Mais Gaza Tabudia Congote. Mais, Batozo Benganga pour Pessanga ba estimation, Bamakamio sous les cas, Ponani. Mais parce que Baïbi Gaza pour Congo. Baïbi Gaza pour Congo, c'est tout. Le reste, ça ne vaut même pas la peine. Baïbi Kenga, dans le Congo. Pas seulement un Congo, un vrai Congo. N'est-ce pas petit au Bakanda Pedro? Surtout dans petit Bélé, parce que Bakanda Pedro. Ah, des malades mingi. N'est-ce pas Yosam Congo? Ce qui vidéo au Panzi en moté. Ozana ki ndoki. Pe ki ndoki na yo. Et que vous menez au Koufa. Posa moté ma bé. Panza ango même na 100 personnes. Oyo wana opesa yepe no bane Panza yango. Nazana ba misukanda otobenga nakawa na yemi ketango zo bibaka maramo elikina luosi elekiti na ba 10 hectares kuna. Quand je parle ba Congo, mu Congo nani? Bato a 10 hectares. Zoa Bayombe, Bandibu, Bambata, Bisingombe. Mais tous ces belés. Ba comme sous nazana tango te parce que mes minutes sont comptées. Quand je parle de ba Congo, bato mayele. Yebaki Bayombe, Bandibu, Bisingombe, Ebele, on a beaucoup de petits à soukater. Parce que la tika est déjà dans quelques minutes. Miante Zolo, Yozo ya Oyebi di papi, Oyebi, Yoko to sur la 6 la tinte de Yongo, pose na WhatsApp nanga. Yo yebi déjà que Kaka, Moutaza populaire. Bon, on se peut faire candidature pour la nini. Yipi ba Congo, parce qu'on a pas injustice sur la biso. Mais on dit ma frère, mbongo, pour éliminer. Pour écarter ne mwanda tsemi avec Kindoki Amabe hein vraiment Kindoki Amabe mbongo ya Congo central ba Congo bazoli ya moté ezo lekana kuna mbongo ya Congo central ba Congo bazoli ya moté ezo lekana kuna sel ne mwanda tsemi kaka nde mutako cha stop ce qui trouble makuna peut trouble mimi yango to senga ba Congo nyonso parce que na minute nazo ba bino mwanda ina boko ya ne mwanda tsemi Tchela Kisantu côté wana nyonso bakazangulu oh Kisantu oh Luozi oh Mwanda oh nyonso wana ne Mwanda tsemi na estimation azana ba 85 95 na Luozi azana 100%. Si yo matezo ozwa pa wapi matezo yoso ozwa 2% na ozwa côté ni matezo lo vidéo on gazotina na kubenga peut-être
yebisa batu na bino wana bana ngona bakandidati na bango baki pa ngote bango moko baloba déjà que non biso to ponika ne mwanda tsemi proverbe moko ba kongo na kolo bango na monoko mboka te mais baloba bien que basala ya mbwako elalaka kote moko elamuka pe ka kote moko donc faut tozala mutu moko il faut tozala na minute ko zo benga na bino bambuta za bantu ya ba Congo de partout basala ba benga ina babi ozo c'est la nini olekisa ozo c'est la nini olekisa lekisa déjà mutu tout derrière batako bato ba benga wana baza ba yombe bandibu bamanyanga bambata bikolo nyonso ba Congo tala to vandi tellement ngala vandi déjà plus de 30 ans na France ao ba côté biloko musuku na bano bosa ba bikolo bato mususu nde na bosa na me ba Congo bato famille na ngai naza père na ngaza musiyunga mère na ngai kinanga malozi o baza ndose bazoyeba o baza partout bazoyeba bande nanga donc naza 100% du secteur 100%, je le répète à haute voix, 100%. Père naza musiyunga mère kinanga malozi bamboka na yebi père na kinda kuna tona zo apoto aliga kuna donc bande kuna ngai minute sili pour nous sabino que ba Congo est tombé na maboko déjà ya ne mwanda tsemi mais malheureusement ba groupe ezakuna on atangile bino wana oyo balingi ne mwanda tsemi alekate voilà mais bino boye sabato wana bana nyonso ba kende les 6 devant bureau ya assemblée ba les belé ba yebisa ba OK biso so pona ne mwanda tsemi to la biso mto soste ce qui vidéo monsieur ko salama mais boye ba que les 6 ça sont sikati merci bandiko nangai natiki bino oyo azana moi remarque numéro na mozana yango 06 51 03 92 89 biso nyonso sima ya ne mwanda tsemi eyende mutama yele eyende mutama mayele abo motuna spiritualité azana yango avec lié to remarquer ba changement belé na kati ya ba Congo soki yo lingi changement tena kindoki na yo lokola za zolo ba boye on sent le contraire o ko kufa mikolo goya na émission ndengwana merci.